On avait passé miné dans le monde. T'as mon tabeti 3 arènes. 3 arènes landani. Abeta martyr plein de libanda. Abeti also beta lobby. Tout est collé à festival, tout le monde qui déjà plein de dégâts. Mais qui va aux Amboka Batois, on a l'Angola. Bisous, on va coller Angola, bisous. Voilà. Oui, ma poto là qui s'appelle le Carabango ne belé to a esigande to ya mamokonzi pour na concert pour Didier Robeta a. Oui, ma papa Hervé. Mais ils ont bobangité parce que comme on a awa ba mindele ne to benga ba mindele mutu ba beta ba américain ba beta. C'est la toute première fois Miss Congolais a beta a un espace où ya munene oyo. Première fois, Bobang ça te. Bobang te po biso ne ba konzi a plein. Bo mona Martine to betango, bo to mona double Adidas to betango. Donc Bobang a to redis ça va en océan. Oya na yo to moni Angela food mujo pa bengi so en tout cas. To moni Angela lo wa mona Nzambe. Donc oya Yesu, ye moko Yesu fere Angela food Nzambe. Ki ya mukolo a toujours ya mukolo otikala ya mukolo. Ba yaka na bango ba Luanda makamba boyina esalamate. Makamba boyina esalamate. Ba yaka na bango ba Luanda makamba boyina esalamate. O mona ke artiste Michael Jackson d'Afrique. Papa Gola, o moni so yete. Senga ba bominga batenga lo piche ne bateka na kasha Luanda. Ba rebelle de Gaulois. Donc dato marambo ezama na biso. Dans espace ozo mona oyo papa Hervé aroyawa pendant qu'il y a sokola biso. Donc mayo to kozwa oyo. Donc eza musique. Concert eza moko le 28 septembre donc faire rigola na Katamboka. Babi Solampia na Luanda déjà tellement trop. Ça fait 5 ans que Solampia na Mboko eza trop. Donc les pas de gailler siko donc on va sauvegarder mon limo la musique congolaise na Mboko. Ba mbaki Yesu lokola mokonzi to ya ba pe Jésus Yesu lokola mokonzi na kati ya Luanda oza Jérusalem. Donc Jésus ozala awa. Maman Angèle ozala de cité wana le padre Edi Boloni ya mutu ya yambo. Donc o bimiso kozongisa please po bengi Jésus mwana Nzambe. Message na mutu atie ba paquet na Angèle phone o atie ba paquet na ye abengisi papa Hervé message nyoko pesa. Maman vana na ngwenda nao vana bina na ngwende na yo eloko sali na ebite so donc batu musu ba yo sa so lokwa to banda yo ba to biso to banda to ebike ba Rolanda kala nanzungwa sika est-ce Merci vraiment les guerriers de Rwanda. Base déjà message pesami déjà dans 2 semaines vous reçoit déjà message en place au biso tout ba golo avant goût ya concert au Kutana awa Angélique Phone Mujopi le producteur le plus célèbre, Mouto Tcheba Moyen, Mouto Tcheba Pakenai, pour papa Hervé Aya. Le 28, ils sont tout aux arbres. Donc, solo, na ba Gaulois, na ba Gaulois. Yoka bakunga, yoka babiloko moko boye oyo donc bana poto ba yoka biso pe photo yo kango ana ninga Luanda. Boa tarde. Bonne santé. Oui, santé très bien par la grâce de Jésus de Nias. Bonne santé. Santé très bien par la grâce de Jésus de Nias. Oui, voilà, c'est toujours l'ambiance. Ambiance ça Bahia, tout ça tellement heureux. Papa Hervé a 5 ans, 6 ans passé. On est tous na Bahia, en Angola, donc précisément à Luanda. Nzala 15 ans, il y a absence à papa Hervé. Il faut boxer sur 15 ans. 15 ans, il y a papa Hervé. J'ai absence Nzala. T'as la salle 15 ans à l'IA raté. Musique quand tu as sur la matoïté. Veut dire papa Hervé va kunda batru. Bande ça te, quelle pression. Total en ambition. Total total en. Total en pression. Bon bande ça te. Papa Hervé kolo ba plein. Ye kolo ba plein mo bondo cop na ye. Toto banga so elote. Au monde a festival la ti 10h bat babo yokendi. Biso pe tozala awa ti 5h. Donc ça peut va fongo abanda musique 20h tozala awa ti 5h. So abanda 12h tozala awa ti 5h. Biso bomaraté. Wana Jésus. Ya bigi sarabat. Jésus, Jésus bomaraté.
nzamba bomaka te ya bikisaka ngana osenga kaka annonce na ba voisin bino boyamba na Yesu te boya bosomisa Yesu na mutema Yesu azoya eti nga meli na komi olala na komi fazer donc na kozonga ka tim ko concert yoleka donc tozaka ezaka na leader moko tozwi azaka moko Ferregola yoloba eza ebele te tozaka ke tozelaka jour jidabi mokolo yango vraiment oyo tato oyo defo tozaka tobina mincho fere ye mutakangi tokobuka kaka koto ndenge ezalaka Papa Hervé tokobuka opena masana oyo yebi zonga amida face yo moko loba on Atlantique amida face donc tozongisi makambo nde ezalaki obangisa te ta espace munene boy oyo eza eloko te tobanga neti nini rien était possible à faire bomonaki bonzambe kati na kibondoki lobi na festival na dernière seconde plein boyoka mokonzi ya rumba na kati ya Bahia bozwa mai ya ngwana mokili yango boyebele bagole bele boza décider Angèle Mujope grande dame nzama pambola yo obengisi Yesu na kati ya mboka Angola toza ato yamba ya boko fungwama nzama Barcelone su ebele place 8e zonga su ebele koleka originaire les grands artistes à monde obengisi na Angola alors to yamba yo toujours toza no toujours bolam oza décider. Donc rumba muto représenter rumba na Congo la katiti libanda c'est les padres et on tozali awa toza stabiliser ça pour na ko motiver bagolo bazaya ko la passe bientôt concert sensibiliser ko tia ba image ko panza ko propager ba image donc musique na mboko ebeta malishu te donc yango monique président na bakolo mboko ba raisonner que place ba Maïken Europe ba beta ka pe ba Maïken ya Afrique internationaux des padres, Jésus de Nuance, de Mingongo, mon père. Donc, Joyo, donc, musique n'est pas un moutou moussa. Donc, ceux qui n'ont le but comme on a été dans la musique. Non, c'est la maman Angèle, non, c'est la dame, faut protéger bien Maï, parce que nous, dans les bélés, donc, comme si tout est mal collé à Maï. Tout Meli, Mboga, on va concert tout. Bampiaga na Bampiaga. Donc, cette fois-ci, papa Hervé Aye, papa solution. Aye appelle sa solution, na Bagolois, c'est qui tombe au monde, il va télémier. Donc, aux abonnés base les guerriers de Ferregola. Donc partout dans le monde, on s'inquiète trop. Appelle les autres côtes par-ci par-là. La c'est ça ma casse pour de sécurité pour tout kolobate. Donc conseil ça on a fait les tendez bomu na bueba okangango. De tout ça na area normale, area VIP, réservation à meseza. Donc 5 000, 10 000, 400 000 et ça quoi. Pendant na yoka date le 28 septembre papa va ya na Luanda wa papa la ngala vanda su na ndaku te na lia lisu bien te na koma na internet pona papa Hervé na ne sengwe papa Hervé na kata Luanda to yaki na Bahia siko papa Hervé ko beta bo mo te biza sunde oh papa va baptiser bota kato bota mais bato odinda kuna na kati ya to bien do tango ba vitre do tango ba vitre. Donc ça venait bien fait chadou na ba vitre. Biso tout oza bana papa Hervé. Wana nzala papa. Mona ra papa na TV Adidas Arena Martyr pour le 28 azana biso na mboka. Parce que papa Hervé angolais ndimela ye. Angolais ndimela ye. To mona mso basala ba mpiaka. Mais papa Hervé siko nde a ndimelier. Taka to pesika communiquer tozana Bahia lelo lundi. To est déjà mobondo. So concert tozandeni. oyebi ke pharmacie Dolare Mathieu dans la pharmacie pour demain mokolo ngo batebe boke pharmacie dans moto ezo pété donc obika le ezaka mo journal moto moko Ferregola événement le plus entendu de la planète yara moko donc to ça le descente spéciale na Bahia de Luanda donc on va inauguration to eko inaugurer pour la première fois total là to apprécier place star à prester parce que ça facilité 50 000 places et ça 5 000 places voilà. Premier Congolais au prester na Angola la Bahia de Luanda et c'est comme indé va prester les affaires kolongola rumba Congo boya na c'est pas facile pour ça style la biso